bibembe na 12 millions de morts ba oyo bazo kufa na Congo nga na lobi non jamais na koki kotika la kaka ko commenter nazaki pe na ko beba ya komba bato mingi bazali ko loba ete batu ya IDPS soko tuni bango bakoloba ete batu ya ngwanda babebisi komba batu ya ngwando tuni bango bakoloba batu ya IDPS mutu babebisi komba au juste idée wana ozana ngo to pour pesa idée différent. Bon ntango bakoko na biso balibéraki mabele ya Congo kobenga babelge ese bakendaki pa ya Rwanda bakende pa mutu te batu bandaka yango na idéologie nango ezalaki poto benga nano occupant ba Rwandais tozui Kisekedi oyo akufa papa azaki Babo Escobar tochai na pouvoir na 2011 belé bakanisaki ke ndenge babimisa mitu que bangonde ba vrai combattant non il y a des combattants et belé oyo bazoko commenter bazape na combat ba oyo babimisa mitute bazali les camps est-ce que bino kasi kaga bango pesa boys ka tout pouvoir mais Etienne Kisekedi batila ke tapi na Rwanda boyebi yango te se na kufa na ye wana est-ce que ninga kato ya kaga bonza mo job pesa ke pouvoir te tozana ko biso tout tozaki tena combat ça fait longtemps bien sûr to bandaki ko commenter bon to bima katika ka boyeki ona mi bimisa non ngai na bandi ko commenter combat oyo depuis 2002 lokola combat ezaki umela tongoni ba très ba côté ke belé il y a beaucoup de collabos ba komi bitumba ya komisa batu mais sikoyo bitumba changer ba collabo ba komi belé bon toko lo baka kombo de kufi nango hein ozali chaîne ya mama Pati la belle Masola Sika www.com wana ezali masolo ya sika ezali chaîne oyo elobaka na bosolo soko ozali collabo walu soko ozali collabo okoleka wati mbote na bino nyonso bana ya Congo baibomesani kolanda ngai Pati la belle katina www.masoloyasika.com lelo tozali bongo le 5 mai 2018 tozali bongo na mboka ya Bruxelles na kati na Belgique na mbeli bino bandeko na bino oyo bino bomesani kolanda bomesani kotala bomesani koyoka na kati ya YouTube na bino Pati la belle ya masolo ya sika tozali bongo na mbuta Thierry le commando na mbuta Pedro Kanda na kolika na ku pesa bango mbote mbuta Thierry mbote mama Pati la belle boni santé zana kimi na Yesu mbote mbuta Pedro mbote en tout cas santé za bien ma Pati la belle na sepeli vraiment comme on a bino mokona lelo eza mbala liboso na kutana na mbuta Pedro Kanda pe mbuta Thierry le commando na bandi déjà ici to kutana vraiment voyage eleki boni bon voyage eleki bien mais na kutaki musika mais voyage eleki bien na kimi na Yesu batenga tiko komati na Bruxelles matondo mbuta Pedro biso tout en tout cas voyage eleki très bien. Lelo tokosolo la likambo oyo etali d'abord combat oyo tozali kobunda na kati na libanda ya mboka awa misusu bami bengi ba résistant misusu bami bengi ba combattant mbuta Thierry le commando aza un grand résistant oyo bino nyonso boyebi na tango ya Mobutu abundaka pe na kati ya mboka asalelaka mboka na biso Congo tokotuna mbuta na biso Thierry le commando eloko nini tango ye atiki Congo en tant que militaire abundi na kati na Congo atiki Congo aye awa na mboka na Europe kokoma na mboka na mikili ya poto kokoma ye awa eloko nini etindaki ye akoma kobundela mboka akoma kobundela lisusu mboka oyo ezwami na maboko ya paya awa na libanda ya Congo bon na bundili mboka parce que mabele basaka na ngote mabele za mutuya parce que tant on a ça qui nano d'abord muta Sokoto ya tenir makasi na bana ubunda mboka pona avec valeur mboka bon mboka na biso ngeza occupé na ba Rwandais tuti esengeli na bunda mboka wana ti na suka soki to ko sopa makila pona ekolo to ko sopa mama Pati la belle mais loko nini etindaki yo
au bunde la Congo au vandi po bakola bo batu ba congolais bazali mingi na kati na poto bazali ko bunde la mboka te mais loko nini tindaki yo mukolo mususu la muke kaka na tango lobino à partir ya lelo fona bunde la mboka na ngai po nayebi valeur ya mabele po koko na ngai wa boti ngai koko makana aza mukongo abana ko beta masolo ndenge babundaki mabele pona ko benga babele jina tamboka na biso kombe na kota na armée na prêtaki serment na wa pona ekolo na yango na bundaki mboka pona yebi valeur mabele tant on a na poto na monto comme na problème ya occupation esengi na bunda mabele na ngai ya Congo parce eza na valeur eza motuya koleka motuya ya mabele ya Europe parce tout o batonga bandako na Europe eza bambo na biso ya ba congolais na recherche na biso esengi na bunda mabele wana o balingi ba bunda mabele ya Congo te baza ko négligeant mais un jour ba ko ba valeur nango mboka za so za mopaya na mboka mopaya ko zaka mopaya mais mboka na ezani mboka na yo yango na bunda mabele na ya Congo. Matondo mingi bande ko bino so bosili ko landa ndeko terile komando asili ko yenola na mutuna ona tuna kiye azali ko bundela Congo po ete ezali mboka tozali na mboka moko ya mutu ya mboka moko ezali na valeur ko leka mboka oyo ya mindele to ko leka na mbuta Pedro Kanda to mona kiyomba la moko bimi awa na bitumba na biso koti na kati na bitumba okomepe ko bunda eloko nini motivaka yo oya obundela Congo. En tout cas, merci, ma partie label, pour la mutuna wana. Bisotu, tozaki tchana combat, ça fait longtemps. Bien sûr, to banda ki ko commenter. Bon, to bima katika kaboye ki o nami bimisa non. Ngai na bandi ko commenter combat oyo depuis 2002. Nazo landa, bambuta tirer les commandos. Na bando landa yi. Yo na banda ki ko commenter. Siko bato ebele bakanisa ki ke ndenge babimisa mitu ke bangonde ba vrai combattant. Non, il y a des combattants ebele oyo bazo ko commenter, bazape na combat ba oyo babimisa mitu te bazali. Likambo epusangai Nathalie Bibembe na 12 millions de morts. Ba oyo bazo kufa na Congo, ngana lobi non, jamais na koki ko tika la kaka ko commenter. Nazaki pe na ba groupe ebele ba o ba ko landa ba yebi ba groupe tozalaki na bango. Ah non, faut siko yo pe biso tout to tia mutu soki un jour ba ko boma na Congo ba boma na bango yango to bimisa mutu pona ko bundela mabele wana. To tali ndenge bazo ko boma ko violer ba mama donc bibembe ya ndenge na ndenge biso non en tout cas photo tia mutu to banda siko yo ko bunda. Na ba marche to bando kende. Na ba marche na bando kende et ba rendez-vous pe ya ba réunion bisika tout na bando kende mais na banda komi bimisa teke ba mona ngai. Allez, to monique mama nyanga linge banda yango siko biso to banda ki ko revendiquer que non siko fo ba yeba identité na ngai naza nani. Et nazo bundela mabele pour la libération totale ya Congo wana. Voilà, les kambo pusanga pena yangwana. Matondo mingi busili kolanda ndeko Pedro Kanda asili kotalisa biso po ayaki po tina ya yaki na komba ayaki ete po amoni batu basili kokufa ebele ba occupant bazali ko boma batala te makambo ebele zali koleka na kati na Congo ya mabe ba viol ba mama baza batu bandeko na biso baza massacré yango etina ndeko na biso aya na bitumba mais ko banda yo koti na bitumba oyo différence nini bandolo bieto bandaki liboso bitumba ya se ya mai ndenge tolobaka oyo ya kobomba na siko oyo kobima alors différence nini oyo o moni na kati na ebandeli pe na ndenge bitumbe komi siko bon na ebandeli ezalaki bien mais siko e bitumbe changer ba collabo ba komi ebele bon toko lobaka kombo de kufi nango hein po il y a des bateaux ba komi ko salela ba mabumu na bango ti na kati Europe. Tozomona ba petit groupe mususu ongai kaka ongai mais ce qui totali bien to bandaki na ba hiver biso to bando kinde mais to bando bimate to keyi to zalaki ini mais sikoyo ba sopi mbongo leta moyini aye a sopi mbongo
chaque mutu akomo pousser côté na ye kana côté na ye yango zo mona combat yango et komi nango ya ba mame po tozo tala ba groupe belé et bimi ba groupe ebele et bimi bango tout bazana bango ba collabo et biso na ba mbuta chéri tozo lobela makambo ya mboka na busolo yango tozo yebisa ba internaute ba oyo ba kolanda vidéo oyo bo s'abonner na nous na chaîne ya ma partie label pour les seules chaînes oyo ezo lobela Congo na busolo oyo ezo lobela makambo ya mboka ya occupation na busolo sinon les restes ba le bambongo na bango yango bozomona na ba YouTube biso tokoki ko loba ko tal c'est pas peuple congolais que peuple telima mboka eza na occupation donc tozala vigilant mboka ezo ko kindi mais ti toko loba yango soki ma parti label ache yango te parti ipalala yango tozoye bisabino bo s'abonner massivement na chaîne ma parti label po toko banda ko tambola sikoyo ko la musa peuple congolais na sukina nwana ma parti label merci matondo mingi na kozonga ya mutuna na bisika o sili koloba bakolabo me yambo nazonge pa na yo na koleka epa ya mbuta Thierry le commando différence nini oyo banda yo bandi na bitumba po yo bandaki bitumba tango bitumba vraiment e bandaki ya ti na tango to ko koma siko différence nini mabe nini to bani négativité nini pe positivité nini oyo o moni na kati na bitumba to zobunda. Bon, bitumba et bandaki bien, batambola ki bon tabate, batambola ki toujours alignement ya obundi la mabele ya Congo. Loko la combat et ça que oumela, tongoni ba très ba côté kebele, il y a beaucoup de collabos, ba komi bitumba ya komi sabatu. Et bitume komi o nga muta kingandi, o nga muta songolo pagala. Et pourtant bitumba to bandaka yango na idéologie nango ezalaki poto benga na no occupant ba Rwandais tozui Kisegedi ya kufa papa azali Babo Escobar to na pouvoir na 2011 to moni père asali haute trahison ya retrahi peuple congolais dire que Malamoko a soutenu mon andeke, nous avons légitimé mon andeke, Malamoko peut accoucher à qui a tiré sur ma merde. La merde, on a sur le to zui esprit père aéro kosa, to bani ko lobelaye, to boni pe bande ko na biso musu baki batayi de pes, basali na bokabwani. Na bokabwana pe boni komba pe e okufa, Malamoko e komi mutu na mutu. Akuma bunda ndenge na ye mutu bono bundira songolo pakala nege komba ekufaki pe komba tire na ba komba ekufi pete komba eza nango mais ne to bundaki ba traite ba côté belé mais to tikali to yongoli oya vrai ba tikali oya mabe babani ko le kanzela ti to ko bara maleme to suko to bunda bitumba pona quantité de mais to bunda bitumba to tikali to continuer puis to longa to na victoire maman matondo mingi me bato mingi bazali kotalisa biso bazali koloba tango nyonso soki bitumba oyo e baby ezali pona na bato ya IDPS pe bato mususu ya IDPS bazali koloba soki bitumba oyo e baby bon na koloba soki bato tozolobela ko beba ya komba bato mingi bazali koloba ete bato ya IDPS plutôt mingi balobaka ke apareko mutu ebebisa komba so okeli susu na bato apareko bango pe baza koloba bato ya IDPS mutu babebisa komba o juste selo yo muna kango ndengene bon côté wana bon nazambu ta apareko te mais nako condamné pe apareko te pona côté wana soki komba ebebi pona apareko te parce que na 2011 tozaki biso moko tosangana ki ya obundira mboka mutu kabole biso zali problème ya dialogue parce que à part pe soutenir pe papa wana Etienne Tshisekedi Babo Escobar ou atika biso ba merde oyo azaki ne mafiateur donc yende mutu tant akini dialogue atuna ki peuple congolais parce que tant biso en 2011 to bunda bitumba to soutenir ye parce que to benga na occupation to tia na pouvoir po mboka na biso to benga na ba Rwandais
tomoni papa ake mopanzi o na dialogue yango atunaki biso te na dialogue biso bi tosala souverain populaire ekomi jour yango babeti basifle o marche pacifique na kati mwana ndege aye kotikala bapesi so baina ne 2 ans père pe ye wana kufi atiki biso na merde eloko yango wana ekabolaki biso nyonso ezalaki kaka parekote ekabolaki tous les barésistants na mutu aki mutu aparekote ta babaki de dialogue biso tobena kolanga na benganaki na ye mutu aparekote mais na ningela nga dialogue te eloko ekabolaki biso entre apareko na IDPS toki batu moko mutu kabla biso ezalaki dialogue parce que na besoin souvent problème to benga na mopaya kende wana kokabonana omoni te ke komba ekomi ya kolemba bon komba eza ya kolemba te omoni eloko moko eloko nakobisa yo Pati Label toyaki ebele kokaza te mpo so toya quantité ebele tokolibere Congo jamais po batraître mpe bazaka na kati ya komba eza kolaki yungulu baza koyungula fufu po mingi omoni bayaki na komba tina soit tomoni bulumu na bango ebimi defa bato po bayaki ya biso te bayaki kobundela soit mbongo musu amonaki komba ekosila lobi na ntongo akoma ministre bapesi bagrade oyo ngaki ngandi na suka mpe komba ekobi nano esili te parce que nzambe ayebi tokolibere Congo toyebaka moko na moko kingandi songolo pakala oyo azali nani po so tolibere Congo na minute wana tongo toyeba te soko nani aza nani. Le premier c'est ça. Matondo mingi tokozonga na eyano ndeko Pedro asilaki kopesa biso asilaki kotalisa biso ete komba bakolabo bakomi ebele batu mingi balie mbongo au juste batu mingi aussi baza komituna na likambo wana bino tangu nyonso kokanga batu bakolabo tangu nyonso mutu alie mbongo mutu bo alie mbongo ba preuve pe bomemelaka batu te ndeko mingi baza komituna pula nini bitumbe komi bongo au juste bosani cible na bino kofinga na kati bino kaka cible na bino bosani bozo finga lisusu kabila te bozo bela lisusu kabila te komi kaka kotala ka bakolabo na kofinga ka bandeko mususu bon cible na biso eza kanambe occupant congolais nyonso ayebi cible na biso eza kanambe mais les problèmes eza wana eza les problèmes ba congolais facile à manipuler et facile à corrompre pour tozo mona yango ce qui totali bien il y a beaucoup de combattants basés belé ba o ba ko yangai o ya ko yangai mais bango tout siko balali et bango moko bazo leka na média tozo yoka kango bazo loka bino moko so bolandi na Paris toto yoka yango o ba oyo bakenda kutu ambassade yango bomona ka soki bake bakangi na ambassade o ba buki ba photo ya kanambe baniati le lendemain bakendaka bakezwa ba 5000 toko yoka susu o ba wana kutu babimaki bakendaki côté moko boye bake ko intervenir conférence ya Moïse Katumbe babuki bakimisie me ba image bakangi babengaki bango bafutaki bango et tozomona yango donc komba oyo yango tozoloba ke bakolabo bakomi mingi bazolia bambongo na bango et musala na bango soki bamoni biso ba mususu soki tozotelima tozoloba et pas peuple congolais bakomi kofinga biso bakomi kolukela biso ba identité moko boye po ba neutraliser biso yango biso tozolobaka et pas ya peuple congolais biso toyebija ba kolabo ba oyo bayaki ba soi-disant bango biso bango ti ba petit groupe moko bango moko naza sur ba peuple congolais bayebi na bango ba groupe ba oyo bima ba soi-disant bango ba kolabo bango wana ba mosusu bazo diaboliser Kilombo Antoine Kilombo et bazo lobela mabe ya Moïse Katumbe et voilà mais moi na mutu moko tomoni on dirait babukechu voilà ba photo loba po ba congolais ba komi osoko lobi kombo na ye na kofula ye nga jamais na kofula mutu na média les seuls mboka eko fula ngeza Congo po Congo eko fula ngai voilà po Congo eko fula ngai ngata na lobi kombo mutu na kutu donki mutu ayebi na internet azate congolais mutu ayebi yango photo loba ka ba kombo na bango on dirait babukechu ba eso donc batu moko ba iko tia désordre na combat c'est lo bango baza ba leader mais baza ba leader ya combat nde baza ba leader ya ba kolabo yango tozo monaka ba Eliezer soki ba ye awa bazo futela bango ba ndaku
kocha ba provision na banda kuna bango aller le lendemain ba komisi susu ba Eliezer o Eliezer azalaka kolabote donc yango ma parti la ben na koyebisa yo na nous de 1 ba bokechu ba groupe on a ba peuple mokonzi voilà ngana lobi yango en tant que les nationalistes ne Congo donc ba bokechu wana bazana no ba kolabo po bazo diaboliser ki lombo et bazo soutenir Moïse Katumbi mais bazo yebate mutu moko wana kaka voilà donc ba bokechu no bazana mo ba kolabo peuple congolais ceux qui bolandi bien ba bokechu ba vrai ba kolabo donc na suki wana merci kasi yango bande ko mingi baza ko loba eti bosani cible na bino parce que balobi ete bitumba ya Congo sikoyo esengeli na biso to sangana biso nous tous ensemble que to lobaka o aza kolabo wana nso to kotala yango soki mboka ekomi libéré oui mais sikoyo pour le moto sangana to bundela Congo ndeko tirer de commande kolbani pour non omoni na mutuna oyo outi ko yanula na nyango na bokebi pe batu bala na bokebi omoni mama tango déjà ozui ko kumisa mutu okomi ko dore buntu o kingande ko buna bitumba te parce que biso tango to kotaki na armée to lobaki to ko wa pone kolo na kota ite pona bunda na njimbi na kota ite pona bunda baramoto na bunda mamayele na kota ki sibe na ngaza kinano na bunda mabele o ya Congo za na valeur po mungu na kota te mais soto bondi oza combattant oza résistant okomi ko kumbisa songolo pakala est-ce que songolo pakala ona muta ko libérer mabele ya Congo o muta ko libérer mabele ya Congo za li peuple congolais ina omona minute oyo so yo bibi boduko bo ngana ko soutenir Moïse Katumbi o ngana ko soutenir Félix Tshisekedi lobi na to baba niko finga batu est-ce que siko bobuna mabele ngo ndengeni est-ce que Félix Tshisekedi est-ce que Moïse a ko libérer mabele ya Congo na tipo baza pena minduki te baza ko yaka niki bisto ko bunda bitumba ya koloba ya côté misa peuple ilo mba ko ya nango yango na minute oyo ya moni ba kolabo tout oyo baza ko soutenir ba Moïse Katumbi oyo baza ko soutenir ba Félix Tshisekedi to boy yango to bundina na lelo ka di poser sa malade za mabele ya Congo après to kutala so ngo kumisa na yo kingandi usongolo pagala okumisi na minute oyo ba pays eza occupé et loko to moni ba combattre lelo okomona lo ba kumisi kingandi lo be buna longwe kinganda la pesi mo ta komina kingandi mais soki to bundi mabele ko zala bien okomona ki collabore ko zala te parce que ba collabore nyoso oyo ba ko sala wana to yebi yango mais to moni Moïse Katumbi na kati ya Rwanda kuna ke koluka pouvoir pour alongola Kabila solution au peuple congolais aza kolongola Kabila siko ko kenina na Rwanda kuna omulango boni est-ce que bino kasi Kagame ko pesa Moïse Katumbi pouvoir mais Etienne Tshisekedi batela ke tapi na Rwanda boyebi yango te se na kufa na ye wana est-ce que ningala kato ya Kagame za mocho pesa ke pouvoir te tant ba ko na biso ba libérer ki mabele ya Congo ko benga ba belge et c'est bakenda ki pa ya Rwanda bakenda pa mutu te Moïse Katumbi d'abord nationalité nezali na noyana no azana no zambien azali juif italien sikoyo lelo akekoluka pouvoir pa nyangala kata wana azali ya repese pour repese pouvoir état qui mabele nezali ba rwandais te ezali jeune bango moi c'est na so hollandais na d'abord azali na rwandaise hollandais boko nationalité douteuse oye pas Félix mwana mboka mwasi na ye mututi su rwandais est-ce que ye Félix be mazali wana fwa kangambala batu wana po akangambala bangoti niki papa Etienne Tshisekedi so landi famille ye abotra pela ba rwandais est-ce que ya ko ngabela ba rwanda ko benga na bangote boza na ba vision ya kumona bote osala mabele ya kukumisa batu to bunda na mabele ozali maladi oyo lelo to kumona mabele mwana 8 ans mais bisto kola ki bebi dictateur za ina kata kisasa mwana wita mama moko te papa moko te sala ki ndumba te pona problème ya pauvreté
bozomona ni Congo comité Moïse Katumbi lelo ye akoloba na bino ake na Rwanda. Est-ce que Moïse Katumbi azaki pêcheur oyo koteka Thomson mbongo akomi na riche ezali mbongo papa na été juif papa na ye italien te papa na grec te totika eloko wana to bunda mabele ya Congo ya très nécessaire maman et vous avez bien siko bitumba buza ko bunda na libanda ya mboka bokusuka na mokaka awa to pe un jour okita boko bunda na Congo po wana za bitune bande ko mingi pe ba mitunda kana. Voilà, merci. Ngana no question na ko loba pa peuple congolais faut bozala mayele. Moïse Katumbi ake Kigali et pas assassin sanguinaire oyo nanu azoboma peuple congolais et ba soi-disant ba combattant na uti na Anvers na moni vraiment batu mususu ba lobby et ba kozala na ba réunion soki kala mingi na Suisse ba invité pe ngai et lekeli ngai mais Rwanda premier pays oyo ezo comme sacré peuple congolais Moïse Katumbi ake na Kigali et pas assassin et pas Kagame 12 millions de morts ba fausse commune kutu ko lobate asale pe 1 minute ko lo mort asale ta 1 minute té asale 1 minute ya silence pona ba tusi ba kufa pona donc wana kutu donc na landa kité mais nga place kaka nga nazo lobela mais ba congolais oyo yango moko soki to lobby bazomona biso ndie toza radical te mais tozo tala makambo mboka wana moko ezo sala pasi na mawa. Mais Moïse Katumbi Zambien confirmé moi na makangu ya boy soki ya nani ba congolais bazo lande pona mbongo ake pa ba sase ya Kigali ba congolais bazo soutenir soki to lobby na média ona ko ba wana bazo loba wana banani et voilà donc yango moko biso soki tozo lobaka tozo yeba makambo o tozo loba donc yango na lobby ma makie c'est ba Moïse Katumbi pona biso makambo ya Kigali batu o bazo soutenir ba Moïse Katumbi bazo soutenir ba Kagame ba occupant na ko répéter yango susu ba petit groupe wana ba o baza sima Moïse Katumbi donc bazo soutenir ba yeba kango bazo soutenir ba Kagame ba Rwanda donc bazo soutenir ba massacre et continuer pour Moïse Katumbi a renouveler kaka Koboma donc ake ça la ba renouvelation na ye ya ko continuer ko massacrer peuple congolais place wana suki na le mutuna mususu lobaki nazongina mutuna na ngai bitumba oyo boza ko bunda na libanda ya mboka awa kosuka nango kaka awa ube boko kita un jour na Congo boko ko bunda parce que bazo ba bitumba za sur le terrain eza ana libanda te ko sala ka ba vidéo sur YouTube non il faut ko kita na Congo boko ndo bunda boko longola kabila ta aumeli ba ne belé kuna ba Rwanda ba vanditi lelo bazaka kati lelo bazo bota so to lobi to calculer mwana ya Rwanda moko bana ba Rwanda ba boti même ba congolais ba koli mboka eko ma toujours à danger alors mutuna na biso ezali boko kita un jour to pe boko bunda kaka awa na banda mboka bon ngana na ko loba ngana za mo Congo na za sir mabele wana batutu bayebi na ba 1959 ba le 4 janvier ba koko na biso ba se sacrifier biso to ngani na za après ngai na kozala kaka awate ngai na za près un jour na ko kendeme na ko loba kango na médiaté po bitumba oui ya solo pena bitumba ezo bundama internet po to loba na internet et siko yo me bitumba eza sur le terrain mais biso pe tozo la musa peuple ko talisa bango vision que ndenge bosali boye toza na occupation bien sûr toza na 8000 km mais tozali ko continuer ko réveiller bango mais toko kenda rapé kaka kuna na Congo toko bunda un jour toko kita na mabele na biso yingeta na suki wana matondo mingi vraiment na sepeli mingi na ndenge bosili ko yandola na mituna na ngai na koleka na lombango kotuna ndeko tiri le commando na situation otoza nango na kati na Congo ozalaki yo moko ndenge lobaka pe batemo bazali bato pe bamona bazali ozalaki soda monene na kati na Congo ozalaki pe na bandeko na bosala kana bango musala wana ya kisoda alors banda oya awana banda okoma ko bundela mboka ya Congo est-ce que ba contact ezali
ezali na bandeko wana mosusu pourquoi pas ko soki contact ezali kosangana botala ndenge nini bokoki kosala mpona na situation ya Congo. Bon, toza toujours en contact avec bandeko nyonso ya mapinga. Omoni soda azali moto yo atiaka makelete ya biloba loba. Soda azali buta action. Akoleka na média te po abana koloba. So omoni ba soda belé ba koleka na média semi mondo ki to ko benga na kabila na 45 jours. C'est faux. Baza bato yo ba travailler na kanambe. Soda so nga sala eloko na ya koloba te lobi na tongo yo ki maloki mundu ke bete bina réaliser sa nyanga na kata wana ya kanambe. Toko sangana me eloko ekozanga biso ezali makoki parce que soto bito senga makoki pe ba Congolais wala to pesa ba bongo te ba kolia ba bongo le kola ngi baleki pona imperium parce que so ozana mwasi na ndaku ozana bana na ndaku soki mwasi ona za kolia malamu te akekuta moto ya kopesa yebo bilo kolia be ba pesa matruku ba songa kolia bien akokima libala wana normalement mais biso ko tozana mbongo te oyo toko ravitailler poto bunda na mboka soki bakute ezali mbongo ezali moto asokipe na ba charge ya kozwa ya logistique ekosenga toko bunda po na mabele me na minito basola tozana boyokani tobenganaka entre biso na biso ba militaire ezate poto leka tosala ba vidéo to banokolobo tokosala bo jamais mungunda bapesaka plate. Mais ce qui m'a coupé mon année, Zamba Sugi, Moutmois en Bambon, on a été en G. Aïe na lokutate, parce que tout le monde dit, Batumi, Bazaroya na combat na lokuta pour Baye Bana, Oga Bimio, Gaï, quoi, tu peux exemple pour la Christian Malanga, Nasi Bolandaki, Abimio, dans la bachare de combat Nangaï, dans un albaki avion moko, je crois, na bossa Nikomo Nango, Abaniko Lobo, Nake, Nagisasa, Nake, Olona Kanambe. Na sega ki mingi epa ya bandeko na ngai po bazala bobungi na suka na bobungi ya zawapi omona kombo mwa mutu mwa robi maleka so abani ko lobaka eloko moko bo akosi pepe kan Congolais ale bobani ko kumbisa ye bobani ko partager lokwa akolo la kanambe mutu oyo abundaka bitumba alobaka te ya omoni na taka bokoko na biso balobaka nini secret ya ndaku na yo propre fo obomba yango mais soko bombi yango te munguna aibi ndaku na yo munguna pa kotina muyibi pe akokota ndaku pa buki yango obani ko tuna akena ko ba bijou na se ya matela ndenge nini parce que azaki déjà formé na mutu akota na ndaku abia bomba ka bijou na sambetu omona pa zui bijou malama ke nango na tozana bitumba oyo tozana mi ko bate mais soki mbongo ezali to kosala opération ya kubundela mboka mais au moment tozana loko moko te na kolika pona kosa peuple congolais te nazana minduki to kubundela mboka nana minduki te ngana bunda ndenge bato so ba bunda ba combattant so minduki ezali to la sa force na biso ki commando ndenge to yola na deuxième république na ba formation de zo mama mais c'est quoi pour moi minduki mona na moi nini na éviter bande ko baza kolanda biso batu bato pe baza na possibilité baza kolanda biso na éviter appel nini ko sala na éviter au juste eloko nini ko loba bande ko baza kolanda biso. Bon, appel nangai nakosala ngo devant batunyo sauté. Bon, oyo bango moko bayebi mboka ezeli occupé. Hippolyte Kanamba kotaki na minduki. Mubuta kotaki pe na alongola ikazabo pe na minduki na politique na coup d'état. Ya koti poto longole senga ba minduki. Tuzabana mikete poto lo banini o minduki. Oya moni aza na possibilité ya mbongo poto benga na nyanga na kata wana. Ya yaki na mabota ba jardinier. Ayaki na mabota ba jardinier mbola bisa kote na minduki. Et c'est to benga na minduki biso moko to organiser na bato bazala ba mbongo. O lelo baza ko kumisa. Surtout ba nyanga na kata pele na ngobisa lelo bola na bokepi. Bola na bokepi parce que moni Moïse Katumbi soki azalaki congolais aki vrai opposant na mbongo ya kosala na Congo ya kokompre bino ya kobetele maboko il fallait mbongo wana abimisa na minduki mais akobimisa ko te passer azali ko soutenir occupation il de pèse bolo bilango te parce que bango parti na bango ezango sans violence bango babunda na bango babituma na violence c'était et sengi bande ko mususu o ba na mbongo o bayebi lelo so to na besito benga Hippolyte Kanambe azali boye bango Hippolyte Kanambe sok toke na dialogue
toke toyoka na ye alongo na pouvoir tikala kolongwa te motu akotaka na minduki ezala misoki congolais moko azalaki place wana azalaki dictateur tobenga tokobengana kaka na minduki po azali toujours soda po azali rebelle mais rebelle akoyaka soda po lokobengana esengi minduki po tobengana ye mais so tokende badialogue toyoka na ye po soulèvement populaire na minute oyo tolobi yango trop bana bato babibi tomoni baopposé ebele bakale bana tuna suka yango wana tosengi tokoloba biso makambo mbongo te oyo baza na mbongo bayebi tolongola motu wana bayaka na poto bayebi makambo ndenge etambolaka mpona kosomba babiloko wana ya moto so babisi mbongo na bango po totravailler nous sommes prêts ya rassembler tous les militaires ya kobeta alerte tomoni babiloko totali tosali baexpertise ya minduki na ndenge baarme ya ndenge na ndenge tosali expertise ndenge baarme to ya ndenge na ndenge tokobunda bitumba nakopesa yano moko tant Christian Malanga bato ne bakontaktaki ngai nabisaki bato wana mponga la coopérer na Christian Malanga na biso na mona baminduki oyo yasomi les États-Unis nakende sala expertise ya minduki wana nayeba minduki wana eza boye soki ya solo mais tant on a ça l'expertise na moni mutakima akokaki sauter parce que azaki na ngote uzana ngana zana ngamuta minduki soko to ko ba combattant ba résistant parce que faut na aider pe bandeko na ngai na côté renseignement ba mebele poto bunda ensemble ya moni naza combattant résistant mais na niveau na ngai esengeni minduki so binduki ezali lelo ezala ba mama ni bozali wana to former bino ba mama nyos bozali to ne bundela mboka mais na milito zana minduki te bango boko na betika alerte o bazana mbongo so bazana biso bonite kanambe ba biso mbongo bango ba yibaki eza bato mubutu ya deuxième république na bato ya biso oyo babandi politique lelo ba biso mbongo to bengana banyana kata wana ba ina baboto ba jardin ba wande wana poto bengana wana mboka poto komula mboka na biso to yeba biso to sangana to ebeloko ni to kosala pona mboka na biso loko na ngina ba ngwana matondo mingi bandeko na ngai bino nyonso bosili kolanda ndenge mbuta na biso tsekele komando asili kotalisa biso ete mboka ezali na occupation mboka oyo eza na occupation bakendaka nango dialogue te tokosala na ba occupant élection te donc négociation moko te ekosalama biso na baoccupant po bango bayaki kobotola biso mboka na makasi kobotola wana biso pe il faut to récupérer yango na makasi alors bandeko nyonso oyo bazoya kosala baje na bango liboso ya peuple congolais ya kokosaka biso makambo ya minduki ya kokosaka peuple congolais ete yende ya kolibere Congo bazoya kokosa peuple congolais vraiment botika makambo wana mboka ezali na occupation il faut tozo makambo oyo na sérieux nyonso bandeko na ngai mputa Pedro liloba suka na bandi tokomi na suka maso na biso ya poto zui pe tamulai liloba suka oyo okotalisa bandeko baza kolanda biso poto sisa bonga na kolobaka pa peuple congolais tozala unis ensemble poto meka kolonga bitumba oyo donc tozala ensemble tozala unis poto meka kolonga to bengala ba occupant merci na suki wana ok matondo mingi mutacheki liloba suka bandeko baza kolanda biso bon ngai eloko ya suka na nina loba mingi na bandeko na biso ba combattant ba résistant boyebi to bandaki komba oyo pona kobundela ekolo to bunda mabele oyo ezali na valeur to yaki poto bundela songolo pakala te pona moni ba combattant pele na ba résistant bozana bobungi pour ce biso moko to bundeli mboka oyo te etake to ça vivant bana biso to boto na poto awa bayibi lango Congo te ba ko bundela mboka wana te parce biso baseka Congo ere yango to zala bo moyi to bundela mboka wana pour to récupérer yango to zala mboka ba paya ba o nyonso boza ko tabola bon taba boza ko bunga makama komba bokende na lignema et là on a comme ça bino boy barango bozali ba traître collabo et ça bande ko belé ba ko travailler na politique kanambe mingi balingi occupation te bazali contre occupation mais le ko les ali service militaire na makasi ba ko banga ko sala mais un jour to libérer mabela Congo
okoti na aéroport yo komona bundaka bie babino lekaka kote kuna boye babeti na chat d'été babeti massage soko bakotio na singa batio na singa po bayebi ne tovandi awa to buta bitumba batu wana bayebi o baliaka na o baliaka te pe jour to libérer Congo to yeba oya malamu na mabe eloko na kopa bino conseil yango wana mutu na mutu ayeba ndenge ya kobunda mabele botika kobundela songolo pakala towela tozala ini na bitumba même boza na famille na kati ya ndaku soki trouble koti na kati ya famille o baza koyokana o bakoyokana te désolé de kokota moye batu pe bavanda bina kati ya famille ezalaka te ndenge na bitumba tosengi tozala batu moko tobosana oyo songolo pakala tobunda siko biso nyonso tobunda mabela Congo ti to libérer yango toyeba ndenge nini tokodirige pays na biso pour soki monguna aza koutilize biso kapona nini na koswana tout ça nana mingi koloba te nasi nasukisi place wana bandeko na ngai ezala IDPS ezala bandeko na ngai ya parigo ezala bandeko na ngai barésistant bango tout totala liboso nano mabele ya Congo eza na valeur tosangana tobengana ne monguna so tobengani monguna tokoyeba oyo tokosala mais oyo alingi na ye kosala te oyo alingi na ye akumisa songolo pakala oyo alingi recherche na ye avivre ndenge na ye baye oyo bazwaki yango na ntango Mobutu bazalaki ba homme d'affaires bato baki ba général dans l'époque de Mobutu lelo bako kotamna ba métro wa omoni bino bato bozala Congo boyiba na bino wana tout lelo ba mbongo mais yeba soko na poto osomi ndako mona ngoya la lix mais un jour taxe au kangayo ko futa ngote so boyibi histoire ya président South Afrique Bokassa bakateke courant mai azaki la grande kwa kosakana te château hein mais na kaka ba français oyo ba memaki na lokuta asoma bandako tango akeleli courant na mai kaka bango bakataki yango bapesaki récompense même ya courant te parce que talaki bango te bango batalaki intérêt na bango yango oyo tango tozali sikoyo surtout bino bakongoli boza kotravaille na PPRD oyo bosoutenir occupation d'abord boyebaka na poto il y a des combattants il y a des résistants na tango Mobutu ezalaki te bozala place akokiba te ere yango oyo boya na ka ya peuple boya na ka ya bacombattants barésistant tobunde oyo barésistant ya solo na bacombattants solo tobunde na mboka po tobenga na bato wana po toyeba eloko nini tokosala mpo na Congo oyo ya lobi oyo ezali koya napesi bandeko nyonso barésistant bacombattants oyo babunda na bosolo na pemilo mbote tokontinue bituma ndenge elongo bani bona na biso na bokebi na se émission esili kala te bona na bokebi tozala moko po tobundela mboka ingeta matondo mingi tozala bomoko po tobundela mboka bisika oyo tosuki na masolo na biso ya mokona lelo matondo mingi mbuta Thierry Komando matondo mbuta Pedro tomona ni mbala ya suka mbala ya sima au revoir. L'artiste d'avoir pensé aux enfants. Je suis l'une des enfants que la guerre, la misère, la famine n'ont point épargné. Nous sommes torturés, massacrés, violés. Nous sommes à la merci de toutes sortes de violences. Mais nous aimons la paix et aimons grandir en paix comme les autres. Quand la misère atteint les enfants, elle devient un crime de la société.
Merci encore l'artiste d'avoir pensé à nous. Et merci aussi de nous avoir accordé la parole. Merci à tous ceux qui nous ont compris.